ndeko grandi lelo soko moni biso to telemi ezali pona ko revendiquer ba droit na biso lokola yesa biso mabe biso pe ba collaborateur ya RTNC to telemi Ah, président de la République, en tant que Congolais, je suis Congolais, Nazolo, Banaminito, il faut Yokanga, parce que chez Néo et les Kakamon Anténion sont déjà condamnés. Ceux qui ont quitté pour Nanga, vraiment, justice Nabiso, sont vraiment incapables. Sala Nango, vraiment, Mboke Rokene Liboso. Ceux qui sont députés, Babakisi Bango, $2000 Likolo, vraiment, Fachi, Béton, 2023, Bissona yo séparation. Seigneur vraiment prière nanga so senga bana salata jeune na ko za retraite pour nanga ezaka ba condamné yo. Bon, ce qui n'a pas juge président vraiment même 20 ans oyo procureur à lobby pour nanga ezamuke. À partir il y a mois de juin donc Torobanda ba direct. Donc to koti na masolo ya direct parce que masolo mususu ce qui biso to beti le mususu et zalaki makambo c'est le kaki mais boye ba que 5 minutes oyo ya ndenge oyo ngana lo baraboy et ko zala kaka donc oyo zala libanda mais oyo to continue direct to zana kati plateau donc à partir il y a mercredi 3 juin to zana rendez-vous ya direct donc 5 minutes téléphone ouvert et Robanda mercredi 3 juin après vendredi 5 juin donc toujours 5 minutes avec ces angadi téléphone ouvert. Mais samedi 6 juin, donc, la émission Oeboyebi, on a la radio, métro Tchango Siko, il y a version, il y a télévision, donc rendez-vous de patriotes. Wana Sikoyo, na invité. Invité Siko na émission, wana Izozala. Donc, Nazo Yambapé, Batu, Yabaka Moussous, pour Bissotoza, Bakolabo, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Mais Tissiko Bissoto comprenne raté. Ndenge nini batu mususu bon tolobi critique eza bien critique oko critiquer présent surtout ba critique kaye ba critique constructive mais oyo batu mususu ba koma na masolo ce qui neti nini do yango il faut baleka na 5 minutes avec César Ngadité même na rendez-vous des patriotes pour te comprendre bango binope et vous avez téléphone ouvert hein et vous avez émission téléphone ouvert bah émission à Siko to ça les ali téléphone ouvert binope bozo poser ma question pour te comprendre mutu na bango ils ont fonctionné ndenge nini pourquoi ils ont fonctionné netu bisoté donc toroyamba bato bazana sima katumbi toroyamba bato bazali na sima ya failu toroyamba mebo bosana te ke na 4 émissions wana bazali face ya collabo. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, donc César Ngadi. Donc, Trotik la bango bilobela te mes photos comprennent la bango. Ma kamuni ne bazali na ngona mutu, ya ngona pe téléphone et kozala polele. Donc, nouvelle amalam ya ngona to pesibino. Donc bo bloqué ya ngona mitu na bino à compter du mercredi 3 juin, bah direct et bandi il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, tous en a rendez-vous mercredi 3 juin. Vendredi 5 juin, donc ils ont la semaine, donc ils allaient mercredi, na vendredi, ils ont à partir et à 21h, à partir coup de thé à 21h et bandi. Donc pile poil 21h et bandi, tu repasses na bino 2h ou 3h total quand donc il y a samedi ndeng boyebi to bombi kaka, horaire auto bando ça na radio. Donc tous les samedis na 14h en direct, donc beau s'abonner déjà et vous avez sur Facebook, beau s'abonner na compte na biso ya YouTube. Cléboa original César Ngadi, bo s'abonnera déjà, mais tous en abonnés, donc presque 50 000 abonnés, mais bo s'abonner lui sous parce que ils ont le candidat qu'on a donc ma solo penza oyo, bo sepela kinango donc bo zovi frango à live, donc Cléboa original 5 minutes avec César Ngadi, téléphone ouvert en live, donc vraiment na kanisi bo ça déjà recépela, bo mon abino moko ba bande annonce, donc préparer en déjà et ko banda koleka 2
semaine prochaine donc Torobanda déjà coaché la bino en pobo ça déjà na katia ben. Le peuple est d'abord une émission présentée par votre humble serviteur Gratimouya, le fils de la promesse. Merci na batnion sur Wulingak émission Oyo. Alors vous savez bien que cette émission ils allaka présenter na ba manière ébélée. Des fois tokitaka sur terrain to solana ba na mboka sur sujet zali ya solana bango. Des fois tolukaka pe ba homme politique ba analyste politique tolukaka bango poto sur la pena bango ça dépend ya ba sujet car ndenge actualité politique et autres na République démocratique du Congo. Alors lelo tous avons on a des sujets auto kita sur terrain toujours kita to solana ba imboka ya liboso ezali condamnation à Vital Kamerhe ba bolandaki ngai na bino pe na ba imboka to solana bango lelo ndenge nini Vital Kamerhe asambaki ndenge nini ba avocat na ye ndenge nini pe Jamal akendaki ko samba na ba avocat na ye ndenge nini pe Muima pe akendaki ko se défendre na ba avocat na ye. Alors to solana ba imboka ba meka osala un peu analyse ndenge nini bango bazomona soki bango bazalaki na place ya juge président à rejuger procès au Nengeni Vital Kamerhe va condamné pour combien d'années ou Vital Kamerhe azala acquitté. Alors to solana ba imboka lelo ba bete la biso li solo Nengeni bazonga na mo deuxième sujet to beta li solo ya $2000 et ça ba congolais belé no ba toucha $2000 te banda ba botama ba papa ebelé na banda non ba yokata li solo ya $2000 te. Alors faut boyeba ke ba député national bazoka déjà $4800 papa Molière a approuvé yango Azali député national a approuvé yango déjà. Alors bah 5 ba accès sur 2000 kolo donc $6800. Alors to beta li solo na ba imboka ba beta la biso li solo ndenge ni ba yambisa ngwana na yebisi bino déjà ke ba congolais bazana méchant ya kozakana te. Tantine Christelle depuis Paris, Christelle Katanga li solo ngo yango yo tozo beta na ba imboka maman Nono Kapinga li solo ngo yango yo Chantal Monga motema ya vie na ngai donkis azaraka kana mwasi moko donkis azaraka na mwasi moko Chantal Monga to beta na solo na ba congolais keliki ala zola to ka ndenge nini ba congolais bakaboli makanisi na micro le peuple d'abord. On se retrouve juste après. On doit mettre sur pied un état de droit au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on me bandi pour détourner un bandi, mais toi tu crois que on balandi on a besoin. On en a fait quoi? Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil lobby a vu bon du kamako point au salaire au yo aux amants na main nanga c'est vrai to tangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Voilà, toujours continuer. Merci à toi, ingénieur qui a zola de rire à la caméra. Tu côté à chantier, tu sur la peine bandeko. Biba congolais bana méchant ko saranate parce que mboko to ebité zota molandenge nini. Mutu na mutako mo kama mboka ndenge ya lingi ba Janine Mabunda bazo kama mboka ndenge ba lingi bakabundu bazo kama mboka ndenge ba lingi. Toujours ba te qui est président dans ce pays alors toujours sur lana ba imboka toujours continuer ndenge ka to bandaki na ingénieur Kelly ndeko mbote. Mbote c'est kana simbe nanga yo to banana na lisolo ya Vital Kamerhe olandaki procès ndenge lekaki mais to c'est là le 20 parce que s'il était le 20 déjà awa ya semaine auto koti bazo continuer sous procès ya Kamerhe mais si kande to zoye ba suite fin ya masolo siko yo lokola congolais au senga nini Kamerhe azala condamné to azala quitté. Bon bonjour na bato bazo la non premièrement on a le cambo ya Vital Kamerhe kota la kaka procès ndenge lekaki Vital Kamerhe ça déjà mutuwa ça déjà condamné ceux qui a osala quitter pour nanga na mona vraiment justice na biso baza vraiment ba incapable ou soit état de droit ngone balobaki ezate pour Vital Kamerhe zo mona déjà aza déjà mokangam na ba preuve neno sa bimisa wana aza déjà mokangam aza mutu moko te aza libéré pour nanga esa nanga passe sur na Vital Kamerhe abimi pour nanga na soutien nanga ezaki non Vital Kamerhe azala condamné Abimate azabina condamné. Mais aujourd'hui, jusque là, non, on va prouver bichoté et l'euro Vital Kamerhe yibaki. Azo senga lo biti sikoyo, nde azana kuto azo yibate et l'euro nini salika zala na prison. Et l'euro nini oyo bango bazolo baki ye ayibaki. Jamal a expliqué, avocat ne peut pas expliquer, mais na kata ba explication na bango ba détail nyon so kombo Kamerhe tanga miti. So et l'euro nini rosala ki Kamerhe zala condamné.
Kamere a condamné parce que sur l'andel procès bien. Wana azolo bana bon qui ne va la savoir mais bloka mike oya seka baloba ki wana yangonde ezokanga déjà Vital Kamerhe yemoko aza conscient papa Vital Kamerhe oza conscient bisiko vandi kuna na prison oza conscient que yo nem to détourna ki mbongo oza conscient to soutenir wa prière na biso zalika papa Vital Kamerhe to sambela mingi pona yo oza la condamner a prière na biso peneza yangwana poza mbongo na biso ne to mona pasi le papa na biso bazo sala te biso bana to sala te kuluna ezomata ya ba miibe zomata to komona bana mike bazo kena ba kolota mabanga po luka ka moya kolia alibino ofana nda papa Vital Kamerhe pena na sengi yo vraiment prière na ngaso senga bela sala ta jeune na ko za retraite pona nga ezaka ba condamner yo siko tango zolo ba pona yo osala prière wana bako kateli combien d'années selon yo soki yo bachaki yo na place ya juge président na okatela Vital Kamerhe combien d'années na prison ba pona ngai na koloba papa Vital Kamerhe za kimtea mabete tolobaka oto sana mtema toki ko bomba te na ko nyongela yo te na kati ndako pona nga formation za ekipena juge pona okatela yo na ko katela ta ba 50 ans pona nga na ko katela ba 50 ans soki tolobi okanisa mo mukie Vital Kamerhe akoza na ba age ni ndaza wana soko ko kanisa obeta mo calcul viwana age na wana kota ja ba mukolo penati seke de viwana donc avec le président Koksi 57 so président Koksi 57 plus 25 on est âge à papa Vital Kamerhe n'razomona en plus 25 ans ya président donc azam kolo président ya 25 ans siko soki obeti azam kolo ya président à 25 ans obi que tango pesi 50 ans ya prison azo nager déjà na ba 100 et quelques déjà c'est que politiquement comme Vital Kamerhe sili mais en voulant trop gagner risque de perdre faut azala kaka bongo so pas kufika na 4 et zelo côté parce que ndé on yoko libana mboka combien ba kufika na mbongo ya zwa kiwana combien ba kufinanza combien bateau ya bomi combien bateau a changer se bango budget coûte changer kati pour ba mbongo azo budget comme lokola nzambi donc Rabi ne change pas budget bande kanga place on ekitaraté et mataraté donc cause na ngosani ni ba mbongo bande ko benda biso mais sikoyo tokende na deuxième sujet ba député présidente Nabango Janine Mabunda azo sengila banza demande aux élotés il fallait déjà ba voter yango bandakala augmentation à salaire na bango ya $2000 il faut accepter $2000 mais il faut pas oublier l'autre fois papa Molière alobaki yango ki ba touchaka $4800 mais basala ke lokoti siko nde basala ke lokoti na 4800 ba moni ko quitter il faut ba accepter bango $2000 étant congolais au moni on ndenge ni likanti wana mboko yo donc ndeka bakena bafane bona baki mama Jeannette atayo moko vraiment atayo moko pena za souci ya peuple congolais ba fonctionner salaire ya balongo zati bo tsheki biso na confinement attends classe kozonga ba école privée ba ko tumba biso kolia nanu eza ya malonga te bo bakile bango 2000 bazora déjà 4000 sur quelques combien wana et koki bango te faut ba bona nga kutu mama bo longola bango ata moi 1800 bo bakile ta pona peuple à vivre donc bango bazolia biso to votaka bango mais soto kena ndako na moto senga ba 100 frères pamba to écoute ba chème ba fongo ba mbo ba garde belé et ça so boki osenga boza stam sous 100 personnes a pesa nanya otika nanya que 100 personnes na siko a pesa nanya tika na pon tout temps ba voter ki albete ki bolongola nga o voix oyo botikila nga ba voix oyo donc pona ngai na sabina contre loko wana bazo mériter te ba bakisela bango 2000 wana likolo bazo mériter yango te bazo soki mama Jeannette soko ko sala loko wana donc na yo na mono pena oza incompétente. Mais quand même, au CPR, Moussala, la Janine Mabunda. Mais pena limbi sanga pena, Moussala nga CPR, na ngote na yeba pele oni batela au place wana te. Na CPR na ngota tamuke. Général Kelly, les opinions peuple congolais, donc tu continues dans l'interview, tu vas participer à la Congolais, voilà, merci, Bozola Nabiso Belé, tu vas continuer, toujours dans votre humble serviteur Gradimou, il y a le fils de la promesse, tu vas peine de Komoroa, donc tu vas aller solo, de Kombote. Bote papa. C'est présenté la caméra Nabiso avec les bois. Ok, ngai comment ngai Pascal Bampembe, n'envoie une angaliema. Bon. Bon, tout ça bêta les solo, il y a Vital Kamerhe, tout le monde a le solo Vital Kamerhe, Nasser Rolanda qui procède. Oui, Nalanda qui procède très bien. Ok. To yoka kindenge balobaki, procès Silina Nouté, to landa qui Vital Kamerhe na ba avocat na ye, to landa qui Jamal na ba avocat na ye, to landa qui pe Muimba na ba avocat na ye. Alors, tozo c'est là le 20, awa nde to yeba suite et fin, il y a ma solo, il y a procès il y a 100 jours. Siko yoza congolais, logo la Vital Kamerhe, soki Tolobito zelelo komoko le 20. O zelane tinini. Bon, pour nangai vraiment pour le 20, nazo zelanta que congolais. Naza parti prité
en tant que Congolais, Nazo-Zélandais, condamnation le 20 à Vital Kamerhe. Parce qu'en tant que Congolais, tous à la partie privée, toute la souffrance, les lots, tous souffrent dans Mboka. Ce qui est long, ils allaient pour les enseignants, même pour les soldats, les policiers. Et ça qui avantage la population générale. Mais ceux qui moto, à titre individuel, qui sollicité pas sentiment en tant que Congolais, c'est la condamnation. Parce que bateau bakoya si ma Vital Kamerhe, ba ministre, ba PDG, ba mandataire nyos, ba kobanga ba iba mbongo ya l'État. Parce que wana exemple il y a état de droit oyo to banaki goluk. Parce que les années passées, ce qui makambo et ça les mak, mais les déjà mboka na bise ke liboso. Mais tozo zonga sima parce que batonyo so ba yibaka e ko koma o ndeko boye o famille politique boye ndele lo tozo zonga sima. Pona ngai conclusion nazo zilande condamnation ya Vital Kamerhe pona bato oyo bakoya sima balek exemple pona mboka na bise ke ne liboso. Siko ndeko Vital Kamerhe ayibi nini finalement Vital Kamerhe ayibi nini? Bon, Vital Kamerhe koyiba na ezanini. Kaka nenge tozola na procès. Omoni lelo. Na pesa exemple. Comme ne bazolo bake, ba yebisi yoko litre ya essence. Eza na $1. Mais yo litre ya essence ozo teka $10. Vous oyibi parce que $9 wana. Malgré ba yebisaki yo teke non, yo litre ya essence eza $1. Mais pour nani yo che $10. $9 wana ke wapi ke na l'état te yo moko no bénéficier ndeko yiba nyonso yango wana to lelo tozo mona ba épreuve même ba masaro ba neve na ye biso to vani national mon grand frère propre asala ka national asa personnalité munene masaro atikala ko za salaire même ya $1000 te par mois mais ba bien lelo masaro asombi. Bon, atambola na mutuka ndenge moko na président. Na mutuka wa azotambola nango. Sikoyo yebisanga kaka koyiba ifu bamona yo na épreuve na maboko keno oh Pascal yo ayibi. Non, koyiba eza na ba stratégie belé. Biso to yebi masaro bien, asala kana sonance, mais tala ba bien masaro komi nango. À travers noko naye. Siko tolo ba ke Vital Kamerhe ayibite. Ah donc bambongo nyonso ba kamnyo so masaro za nango azongo pa Vital Kamerhe. Mais makamonyo so masaro azo pas neve noko naye parce que masaro sala na sonance to yebi salaire naye ya masaro na sonance. Bo ba sala na sonance to yebi ba salaire na bango. Siko ba jipo atambola nango. Ba bio aza nango. Bon finalement tolo banine. Vraiment il faut tout ça la clair. Azo kabana lupangu et pas ya mwana ya mobali na mwana kutu ya mbanda mobali na azana mwana batuni yo bala na bala obota na bota mais bana na ye propre atiki bango azui mwana ya bina dama papa chéri motopamba mwana bato ya jibe mwana bato ya jibe akabeli ye lopango batuni ye balobio esaka kombo ye na mutuna papa moi je suis marié j'ai mes enfants comment na kozwa kombo ya lopango na ngana pesa mwana moto mosusu ya papa chéri motopamba vedi wana ba indice po ayebaki ke soki na pesi lopango e pa papa chéri comme jibia za na bambongo moye balande za te ezaka nete mascarade donc eza moyibe zo monana toza la partie prité il faut ba condamner na makambo esalemi mais bato bakoya na sima vraiment ndeko na ngai soki mboka oyo justice esali mosala nango vraiment mboka ekokende liboso. Siko soki balobi bakatela ye mbulu akosala na prison soki ozalaki juge président ngo katele combien d'années? Bon soki nazali juge président vraiment même 20 ans oyo procureur alobi mpo na ngai eza moke parce que 20 ans tala naza na ba image oyo batini na France tala biloko nete ba hotel asombi wana ba 20 ans wana eza moke fu bacha ta 30 ans 35 ans. Même Jamal il faut donc Jamal est vraiment à subir parce que les étrangers ne les lob à Kamerhe. Non, on na prison. Non, attends, il n'y a pas de problème. Même les pays où on a baïbi kayibaki. Tout ça dans pays où on a problème il faut subir parce que les étrangers sont basalia. Ceux qui ba condamner Jamal, ba indien, ba libanais, ba américain, ba tonyo sont ba kobanga baïbi que non, état de droit ne comme na mboka oyo, il faut Nengo soke na Congo, il faut changer comportement, il faut changer les allées. Soko soke na li régime akal, okotika na Congo, voilà. C'est ça. Ce qu'on a deuxième sujet, $2000 il y a des députés. Les députés, et c'est qu'il y a un salaire de $2000. Il faut rappeler que y a déjà $4800. Alors, il y a 2000, et ça l'année $6800. Il continue les années. Ndekonanga journaliste, je vous dis merci mingi ndenge. Au micro na pas nanga. Oyebi que 500 députés. Il y a RDC République démocratique du Congo. Basali soni na mboka. Les l'autonomie que toza na seul député
Oya zobundela peuple, c'est Jean-Marc Kaboun. Pour nini na lobby bongo. Moi, je ne suis pas de l'IDPS. Je suis peuple congolais. Parce que Jean-Marc Kaboun a lobaki $7 000 pour le congrès. Basali Makita, na baninga na biso antolo bate, bino moko boyebi, o toko isaye parce que à cause de l'institution comme Assemblée nationale. Comme les loba députés bazoli ambongo ebele. Moi je suis enseignant. Je suis en train de souffrir. Donc matriki nanga ti lelo bafuta ngaite. Mais comment député azoli ambongo, madame présidente a lobby baba ki sabango $2 000 lisusu de konangai. Na 50% ya fonctionnement ya l'Assemblée nationale, il y a un bureau. Les députés, Bazabandoki. Mais je remercie honorable Denis Sesanga, Nengelobi na monaki a tweeté à lobby, ba peuple congolais bolinga biloko wana te, makambo esalemi madame atikali ko constater même ba député te atuna vie ba député. Et ça ba sentiment na ye personnel na famille politique na ye. Papa Molière pe alobaki yango aboyi. Papa Molière pe aboyi yango, papa social. Félicitations siko zola na ngai, papa social, vraiment la kisi ke to vota kayo. Na nenazo zela sikoyo, vient na ngai les airs tambwe ozawapi biso to bimisaki yo place wana Christelle Vanga ozawapi Christelle Vanga ozawapi les airs tambwe ozawapi tozo zela be réaction na bino to moi Denis Sesanga honorable Denis Sesanga s'il vous plaît to moni papa Molière to moni na Jean-Marc Kaboun 520 gigas oh lela zobunda pona mboka kene liboso Christelle Vanga ozawapi Denis nani Safu Daniel Safu ozawapi lelo peuple congolais totalement. Ceux qui va député, babakisi bango $2 000 likolo. Vraiment, Fachi Béton 2023, biso na yo séparation. Okay. Biso 2023 na Fachi Béton séparation. Soko bakisi ba député $2 000 parce que c'est toi garant de bon fonctionnement de notre constitution de notre pays. Président de la République, en tant que Congolais. Je suis congolais nazolo bana minito il faut yokanga parce que chaîne o le kakamonde entier nyos. Président tozana confiance na yo en état de droit. Vraiment bravo. Mais ce que bakisi ba député $2 000. Fachi Beto 2023 to repère ça revoir. Parce que wanande olingine misère à peuple congolais. To sengi nga enseignant na futa makate. Bakisa ba enseignant salaire mais ba nouvelle idée to futama ba fonctionner ba futama ba soda na biso ba police ba zokufa na front ba zwambongo ba généraux ba zwambongo bona mboka kene liboso soki député ju $2 000 yebi sanga ba généraux na biso ba zokufa na benji na beni kuna na côté ya Ituri soda ko za courage ko keno buna ndengenini. Parce que soda, pas même $100 soda Zouak. Ça même $100 policier à Zouak. Vraiment, tous à la conscience, Fachi Béton, vraiment, bravo. Ma projet on est le KT. Yebisa FCC que non pour vous. Bosala qui 18 ans ici là. Pour le moment, c'est l'État et le peuple congolais se retrouver. Peuple congolais a sentir que oui, à l'aise. Voilà pour l'information. Merci beaucoup mon vieux Andrada. Ozola nanengeni ba congolais bazana méchant ko sakanate. Marambo vraiment to ebité to kenango api déjà bozora $4 800 mais okinde olala ba pongi to mona rabino de boyela ba charwa nde obundaka ba biloko tina te jamais bobunda pona marambo tali peuple congolais bobundaka pona makambo na bino babitumba nyonso elekaka wana na Assemblée nationale non to yoka te bobundi pona nini bobande ko voter loi moko pona ba enseignant mais alara bobundi pona makambo na bino ya ba poste o ya linga ko isa muninga wa linga sala boy jamais bobunda pona intérêt ya peuple alors le commission sous baba c'est la bino $2 000 pour Nanini, 4800 c'est déjà beaucoup. 4800 c'est déjà beaucoup. Alors on va c'est bino sous 2000. Toujours continuer. Tout l'andana nous n'engue ba imboka bazoloba. Donc voilà, bande comme sous bazape koto ba imba loba. Ce qui nous a baksa maloba. Nanenga baksa maloba nde kombote. Ah, nazana maloba kolobate. Nazana maloba kolobate. Donc pour na yoba baksa ba depuis $2 000. Tu es d'accord? Naza d'accord. Ah mais soza d'accord, c'est que ça na loba koloba. OK. Tozo maman maman mbote. Mbote papa. Maman oyambi sango ndenge nini ya kobakisela ba député $2 000. En tout cas, na yambi ango penza ti na landeli ango te mais na yoki ka ndenge Pascal azoloba. Vraiment ils ont ça la biso passe. Tozo souffrir na mboka oyo. Tozo mona pasi. Mais bazo solution ba konzi. So bazo solution te. Guerre ekokota na mboka o lokola na Beni na nani yo mboka o sonini babenga na ba Ituri wana ndenge
le naza na sango musu te nga alingi kaka mboka ebonga soki te tokovote bango lisusu te ata baye na babilama na bango bamaputa na bango tokovote bango te mpo tozolia te bango bazovivre bien na bana bango baza na poto bazokende biso tofandi awa babakisaka bango bambongo biso peuple congolais tozosouffrir soki ekontinue boye guerre ekokota na mboka so mpona Vital Kamerhe olobini le 20 batika ye to asibirka te aza moyibi batika ye te aza moyibi ye nde moto akotisi peuple congolais na kati ya souffrance oyo donc le 20 tozela bakondane mpenza ata 30 ans bino mo bozolanda mama mbote mbote papa mama $2000 présidente ya Assemblée nationale Janine Mabunda asengi bandima demande wana bakila ba député $2000 likantino ezani en tout cas pour na biso ba petit peuple ekoki ko sala maté pour ndenge eza wana bazwaka so $4800 mais peuple zo souffrir ba fonctionnaire ba futa makate ba nani ba enseignant ba futa makate ba kamata sous $2000 ba bakisa bango en tout cas wana ezaka ko monta ba petit peuple passe tant biso tozo vivre na Congo ezaka ngolo nzambe pour ndenge tozo vivre mibali misale ezate ba mibali biso ba fonctionnaire ba futa ka bango te passe biso to tangi ngana tangi saka mais salaire malonga ezate bo ba bakisa bango sous $2000 donc biso to yaki na mokili kaka na Congo pour na bango ba député siko ndenge otangisaka bongo na confinement obosuki ndenge nini na confinement tozaka na bandako papa to sa eloko moko te ngane tinga bona koma ekoteka mapa po kovanda na ndako moyen te ba proposer ki biso ke ba biso ba futa biso ba futi biso te tozo vivre na ngolo nzambe en tout cas peuple congolais biso surtout ba petit peuple tozo vivre ka na ngolo nzambe na ngolo nzambe so nzambe te to ko vivre te au mona mutamayela so tamusa pusu un licencié zo poussa pusu un enseignant zo tambusa mapa na mutu po kaka gagner quelque chose au moment où batanga te bazo lia mbongo à l'état na ndenga osakana ti essentiel kaka zo formation en français abandi o akomi député akomi ministre ezalaka te siko pona Vital Kamerhe olobinini le 20 tozela pona Vital Kamerhe aza moyibi ye aya wana Congo so aza Burundi abanda ko sa banda na tangwa mobutu na mopapa yibaka mbongo aza moyibi akala pona Vital Kamerhe na lobi ataba baksele 50 ans de prison mais avant wana baboto la biloko nyonso ya zwaki atekaki mbongo wana asombelaki biloko wana baboto la biloko wana nyonso et puis ba punir ye so ba ko punir ye te batu mususu bakoya pe bakosala Congo comme lokola moi jouer moko boye malam ba punir ye ata 50 ans comme ça batu mususu ba miyibi mususu bakotala bakobanga mais ye ti siko azo samba lobi aza innocent lokuta papa yo so mona mutasali mabe andi bakasali mabe ezo mona kaki aza moyibi parce que abandi ko yiba kala ye po aza hypocrite ayaki pembeni na fachi po ayiba kaka musana e moyibi wana nyoso so beza mensonge tozo mona pasi ba petit peuple papa bozo la biso solution. OK merci beaucoup Christelle Katanga merci à Alain Katanga bozo la ndenge nini peuple congolais bazo la peuple congolais bazo souffrir peuple congolais va souffrir donc tozo souffrir biso nyonso toza ba congolais tozo souffrir mais eza na batunzu bazo jouir na bango na ba bien ya mboka on dirait ba bien yango ezalaka nango na bandako na bango na ba poche na bango alors un général qui dit to bakata 2-3 personnes to kana bakantia ba congolais ndenge nini ezali na sujet o mibale tozo lobela ya $2000 ya ba député et puis il y a condamnation à Vital Kamerhe on continue mbote mingi kombo nani kombo na Gilles Ndeko Gilles, les cantines dans les pour le 20 Vital Kamerhe azala quitté ou condamné. Premièrement, nazana ya koloba pidate justice ya moko esala oyo ekomona pour likambo wana et en plus ngai naza policier naza apolitique makambo wana bien na kokotango a profondeur dina lobaki boye d'ailleurs epekisa mike na ba ba raison boye ba télévision tout monde na tout le makambo ndingi wana pona likambo wana vraiment nazana yo ya kolobate justice yango $2000 yo posa aux alliés policiers ou tikolo bango pona Vital Kamerhe boy koloba meko bosa na te banda ko wana banda ko sala ngonde pona bino alors totika dossier à Vital Kamerhe to koti ce qu'on a dossier à $2000 ba député yo mo yebi salaire au bozwaka to boy ko dévoiler ngona caméra mais au yebi oza conscient na salaire bozwaka alors ba député bazora déjà 4800 national bazora $4800 ba sengi ba bakse bango sur 2000 et comme à 6800 les cantines zani bon likanisi ngai na lobi bien que
tozalaka apolitique biso oyo nyonso bayisaka biso toexekitaka lokola basoda makambo ya politiki wana nayebi ndenge nakoki koloba te mpo soki nalobi awa ekomaloki naza lokola naosala polémique mpona makambo ya politike tandis que naza soda wana mpenza naza na yango réclamer ba droit na yo tant que peuple congolais réclamer yango mais soki mpe oréclamer yango na ndenge ya mabe comme mibeko na biso elobi osali lokola indiscipline mpo abi réclamation collective eza mabe eza punissable mpo na biso basoda bon réclamation wana bino moko ande population boloba mpo na biso nde tokolanda biso nde tozalaka nsima na bino donc soki bolobi mpo na biso ya koloba eza te ngai mpe mpenza mpona naloba nasala nini naza na idée ya koloba te mpona likambo wana naza apolitique naza policier. Ok, merci beaucoup. Vous avez compris que Tokutani Bongona Mapinga, donc Yazali Mota Mapinga, donc moi à côté vraiment la politique exatée, de comme sous base à côté auto joyeux. Ah, il y a peuple congolais basé na kanda ko sakandité général Kelly, de Mbote. Mbote. Tout ba luka boto la caméra. Pour ça na pena to beta masolo parce que na sentir déjà tension za likolo. Na on a déjà au soki bacho thermomètre coroné Robima. Danger na tension matimakas. Bon, les continuer za nini pour le 20 déjà Vital Kamerhe aussi ça m'a solo nae soki siko yo zala ki juge président au katango ndengeni pona ngai pona propos nanga soki Vital Kamerhe aza coupable na makambo wana ba condamné parce que la plupart des Congolais batikali na sima bazo salela mbongo à l'état on dirait ba propre moyen ya banda kuna bango eza bien te mais soki aza na faute na procès wana aza toujours mutu moko ba condamné parce que corriger baninga batikali na sima. OK. Propos nanga yango. Sikoyo $2000. Il y a pas député. Président Nabango Sengiba Baxila Bango $2000, likolo ya 4800. Li continue dans ngeni. Pour nanga ezambongo wana ezebele parce que plupart so total na Congo bango pe bazo régner trop. Eta ke bato misusu bazo souffrir na niveau moko ya danger. Netinga na utitangu. Il faut mon na combien on a dépensé presque 6000 francs pour na komawa pour na koma na boulot mais ça bien te bas réduire mbongo ba député parce que même nde tozo bazo sala plupart côté mususu échec ezali nde ba soda bazawana ba soda même bazo kokate même ngamoko les akaka ke ba réduire mbongo na bango ba yeba ko compléter na ba tâche mususu ezangi ke ba s'organiser bien. Voilà, merci beaucoup. Bolandi, les Congolais sont méchants et sakanate. Ndekopé, azana moi likantinaye, ndekombote. Mbote papa. Likantinaye zandengeni pour le 20 Vital Kamerhe. Il y a eu likantinaye zandengeni. Soko zaki juge président. Ungolo bani. Et pour nanga ici zaki juge président eta que bana mboka na kosenga ke na président Kamerhe il faut babetisa penda azwa boloko pona ba oba kotikala na sima batambusa malamu po président Fati ay baneni ke oui akotambusa mboka na kimia patozo nga bato bazali ba dictateur te obazo koluka ke te ba mikitisa toujours population monique za mabe bien qu'il faut ko condamner ata 20 ans pona epesa pe ba oyo pe bazali na sima bazwa pe maele mbala sima basala acte wana te patozo. Mais procès wana eza politique te ndongo zo mona procès wana eza procès politique te. Ezali procédure politique, ezali procédure pénétra que chef de l'État, tout ça n'a pas le état des droits. Donc tant que le problème ezali, il faut que le problème. Il y a un moment où konjambo lobaki, ata maman na yazali corrompu na signature, justice ko kangai, c'est que Kamerhe il faut ko ibani pina ko détailler pour na bobi batikali bazwa leçon. Siko yo $2000 ya ba député. Bando botama do simba $2000. Hein? To beta solo eta ke ba congolais, ya yo moko, ya ba simbisi yote ya yo moko do simba. Bon, non, pour un hasard, il y a coupé. Maintenant, nous prenons au salut copie, aux vies en haut. Quand on paye $2000, non, nous gagnons mais aux organes de moi la moitié. Maintenant, nous on y a gagné nini, on débat qui n'a pas on y a gagné tango qui solo au bac $2000 na 4800. Bon, on a pas député, sauf que le bigo bac c'est la bango on a 2000 wana. Ils ont les gamins un peu belé pourquoi? Parce que la rapine, tout le monde a travaillé na bango avec la population. Abunda rapide. Mais à Kobunda na bango bazo menacer pour na maman ozo mona ba makofe zo beta parlement batu batondi. Mais quand même pour que population parce que mona ke bitumbezo le kana parlement c'est que pour na makambo mbongo. Yango to senga ke bango pene faut ba réduit bango ne kutu na 4000 wana faut ba kitisa sous mon mke. Net ba combien sous ba ko kitisa ba. Soki ko kitisa mo ebele ba ko yiko la tamo na ba 2500 pas ba so ba prime quand même. Ba ko so ka tamo ba 2000 soit tamo ba 2300. Pour na baza pe ba congolais mais baza ba étranger te. Il faut ba neni pe ko tamo sa population. Normalement, merci ingénieur Kelly, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre micro-baladeur.
ndeko pe alinga bakisa aya ya ba congolais bazana méchant donc vous comprendre club original ndeko mbote bonjour ndeko juge président mon quand fana kitino boye je na kelengo zo bena ndeko na kitine boye parce que ça coopérant yo juge président fandi pena boye liboso ya Vital Kamerhe le 20 au Lobanine eza condamnation il faut pas condamner pour aibi peuple congolais ont souffrir ba monta ba mbongo wana ba juge bazolo ba oneza ba grave ba monta peuple congolais va na somo tango ki ba 57 millions ki somo donc epesinga fièvre nga na belaki na bel ba monta wana na tiko yo kango na teme na zo kango na mutu moko na famille moko et pourtant ils ont bon peuple congolais ba congolais va na ba étranger bazo souffrir hein ba wana mai ba luka ba mbona ba vie mo bazo souffrir mais mutu moko na personnalité na ye yanda kuna ye ya famille na ye ba monta wana et pourtant ça ba monta moko fo ba futa ta ba soldat na ba front bazo souffrir na ba frontière ba soldat bazo souffrir ba ta mwana ba tenir ya ko pasuka mais mutu wana zo mbongo ye moko asong ba immeuble apeka na ba famille mususu esengeli ya ye kaka izalaka te faut ba condamner siko ba ko katele ba combien na le pont nga pena ata 35 ans afin d'année akufela ata kuna po wana te ba nyonso batikala na simande ba kolanda mabe o baninga na bango asalaki mais ba kotosa ba kotambola na ndenge ezo sengela siko $2000 ya ba député pe ba baxela bango salaire likanisi wana yo yambia ndenge ni likanisi wana za des ordres hein ba bebisa pays papa $2000 ba baxela bango pourtant ba futa bango $4000 et bezana ba parents mususu wa bazo souffrir za ngata $100 par mois mon angote bon yo ba futa ko $4000 par mois ba baxela sous $2000 et bon oya zo pas même $10 ba ko baxeni hein bon mante bo bebisa pays on des ordres ba créer na pays ba organiser ne ba futa ta ba fonctionnaire à l'état ba futa ta ba soldat justement ba soldat ba policier ponga na ba frontière belé na tambol na moni ba policier bazo souffrir salaire na bango ekoma ngate salaire na bango ekoma na ba poche net ba Vital Kamerhe wana si comment faut-il le bo ba sa bango sous $2000 au moins te payer comme ya bango moko hein payer comme ya bango donc bisoto banda to vota bango basenga déjà ba baxila la population nini ba baxa ke le côté voir kolia oyo souffrance botambo na ba wenze botambo na ba parti par na ba fond ya mboko mona na population ezo souffrir bana batanga bien te be kola bana ezaka bien te awa président merci président alobaki bana batanga gratuitement yango bakoti en désordre ka bango moko na koyiba bambongo batia na poche balingi te kibokonza ya fatie kende liboso mais ce que ça libo 2023 moi to voter sous fatie kozala te fatie nda fongola misu siko ata la bato bazolinga ba détruire kibokonzi na ye bazani ba Kamerhe wana c'est faut ba condamner afanda na prison inutile na mundele wana ceux qui jamais ba condamner bango ba fanda na prison ba o batika nde balanda droiture wana mais pour na ko bakisa $2000 na ba ministre ce wana ba député wana ils en a sens te les en a sens te ba ko bakisa musani basala OK na biro la fandi na fandi na kiti boy a signé abimi allez o bakisa $2000 hein et bon ba enseigner o bazo pesa bana ba comme si bango ba député ne ba enseigner ba utana ba école primaire ti ba comme na niveau na mais salaire ba enseigner le so otali les en enseignants te aso mérite $200 mais yo zo déjà $4000 ba sous $2000 $2000 on a $2000 ngo bozo kango 2000 mais so ba chango na maboko wo ndo kontango eza mo mulai combien de billets ya $100 papa ko sa berete so ko panzi ngo na franc congolais na biso au moins on ça calcul te on ça calcul te yeko sala te yeko senga 3 personnes 4 personnes ba no sala calcul vraiment ndeko mbote mbote papa likantino za ndenge ni Vital Kamerhe le 20 kalate likantino za ndenge Vital Kamerhe ndenga zana mwaito yokele mawezate boye muto amasuwa à part nani fachi yende muto abana okonza mboka makambo ya sali to sepela ta mukete po ba pese bide ke sali sa musala ya 100 jours 100 jours ngo pe leki to moni musala sali cité mais to yoko yoka ke mbongo ebunga ke musala salamate po na ye ba papa pardon ba pese 30 ans c'est beaucoup avant nanu kuna po bato bazoya na sima na ye ba yeba ke kotoyo pouvoir réseau salam soki batiki c'est que pouvoir eza soutenir mboka état de droit eza wapi bato état de droit batelema balandela bato wana bien po babimisana mbongo wana ya l'état ezanga ezaye eza bango eza biso nyonso mbongo balie eza mbo ya peuple congolais biso to souffrir tala na maboko nanga tozo tambola na bon sa moto na déjà
moto eza kutu ya ngai te soki mpona mboka na biso etambola bien biso nyonso tokobanda kokende kosala misala ya bamoto ou bien kokende kosala misala ya kiboyi na ndako ya bato te mpo anini mpasi eza na mboka ya makasi tala ndeko kutu ndeko apesi ngai kutu na mawa na kanda ndeko tobeta na lisolo totonga mwa mokie yo moko mpenza boye na poche na yo moko déjà okanga mwa 2000 balles na poche no moko ya yo moko papa $2000 nazwela yango wapi nakende kobuka ndako ya faci mpo nayiba $2000 obie ndeni $2000 natikali kosima wana na maboko badepute totonga badepute baosenga totonga te toloba nde vérité toloba vérité badepute baosenga babakisela bango $2000 likantino eza nini député mosani nasalaka bayaki ana bapapier na bango na bato mwa triko ya 300 francs bakei koyiba bango na zando batie babilongi na bango na triko oyo bovotaka biso tokosala boye tokosala boye misani nde basalaka il fallait kutu 4800 wana bakitisa bango bakoma ata na 2000 ou bien $1000 bazozwa kutu mbongo ebele biso ba peuple congolais to souffrir balobeli na bino bango nde balobeli na bino balobeli biso nini biso moko to milobela ndenge na lobo na milobela nga moko bango moko bazoyiba na maloba na bango na munoko na bango baye koyiba biso makanisi na biso na manière na biso tozalaki nango na mutu nga songolo na osala bo banda to votaki bango na ngalema to tikala ko mona député moko te aye kutu ke o mai o kura bakipaka ngo te c'est que bazo soka bien mbote papa journaliste tozobeta lisolo to banana sur la Vital Kamerhe le 20 déjà samedi à semaine oyo alors ce que zala qui juge président na ndenge bandeko basambi ba avocat na bango likantino ngai zala nini bon nga likanisi na ngai etake biso toza peuple toza population Vital Kamerhe da mutu mo fale ko kange parce que ala muyibi omoni le bakenda bango nyonso na bafatile bazala bango nyonso na kati ya coalition wana ya lamuka bakenda kuna ye moko bande ko mibeta boko pasi na nga pasi ya peuple pasi na nga siko lelo ye monjo ne vrai muyibi vrai voleur alors ne ko yiba bambongo abongisaka bana bambanda ye alors qui peut être dans mamboka te so muninga voyager à cause ça makambo libanda atika directeur cabinet azo yiba banjo anda yiba bambongo ebelao alors ye nga zana mu baka telepena donc mandat avanda pena kuna na prison pena pour combien d'années mais pour nga te ba 20 ans 25 ans avanda ka kuna hein avanda ka kuna donc na bata ya parti na wana donc to mona bango lisukutu te pour ma mi bon news tout le monde a bon souté parce que to tika bon ba zo district biso batika muninga asala musala avant d'aller sa musala na posa bon samboka batiki pas sa musala bon bazo ko yiba na sima muninga donc avant d'aller ko pona avant d'aller kuna ko ndeko to beta lisolo lokola ba congolais lokola ba kinois pe au sala cop na to mo sala cop no ya moto bon ils ont moto na omoko oui, les motos dans la moko, na sala quoi pas moto. Bon. Sikoyo na compte na yo, compte bancaire na yo. Vous à peu près na combien? Ya yo moko. Ha, papa. Et ça là. Et ça ngana na mona de 12 ans déjà yo à 6e primaire. Na biso on a classe ne 4e boy kutu. Donc passe na passe kaka. Donc compte bancaire on ko zongo wapi? Nous sommes mato ina yo, mato ino mi balé yo ki lisola $2000 te. $2000 ana na yo kiango. Babak là-bas, ceux qui va député, va miyibi wana ba koko saka bisowa, ceux qui va moni va élection bandi va propagande, allez ba comment ça va tenir ba pola va 200, 300, va ni ba rosoir, ba pesa ba mama, mais ceux qui kaka ba biniba okomona ba kimina cité wana place ba ndoza la wana, a rozala su wana te, akima comment vendre soit na gombe, soit na campagne. A comme il faut na porte, il faut toquer boy, oté honorable alali, oté honorable abima kinjo azana kati ndako. Pona ngai $2000 wana babak sila bango te bango tout salaire na ba fait comme atela ba 800 ou bien $750 pour loko moko ba salaka nde bazawana loko moko te eloko moko te pour ngai il fallait ba kitcha ba vina salaire na bango kita pene comme na niveau moko assez pour eloko moko bakenda osaka kuna parler mezati voilà ba congolais ba sengi merci ndeko ba congolais ba sengi salaire ba député qui ta $800 grand pote César ngadi mama Emilie Nzemba na Londres motema tous pepele ambetolo ki ba congolais ba sengi salaire ya ba député et qui ta na $800 mon vieux Andrade depuis Suisse ozoyoka donc salaire ya ba député et qui ta na $800 tantine Christelle Katanga yo moko zoyoka makambo ngonga unaza ya kolobate ba congolais de ba lobby bazana méchant ya kosakana te Jonathan Kelly derrière la caméra oyoki ndenge ba congolais ba peseli donc to me ko tambola non bo ingénieur Kelly et puis ndeko o Baxel Doba mbote mbote papa mais na moni olingo kanga na bilamba ligambo zani
Kanda de tane de. Bigo bangi singa na kanso za mutane. Te ane te kanda potara très jeune boy. Jeune boy ata fi bana na bota mata $300 na simba ngote. So bango ba vitali quand même yibi wana ba mona ba tinda ka bana ba poto. Bo pesa ba mbo ba bana mbanda ko lia bango moko. Tozala ba kanda fo ba tu boy ba vitali quand même. Oyebe mana nzelo zo esa so sopele otumie. Po ali mo kaka oui. Mutu nzamba sala peno tumba e. O kanda skimo yibi. Omona ngimo yibi. Omona. Siko soki ba condamné yo senga ba condamné pour combien de temps? Anga ku fallait pas condamner. Fallait pas ça. Ba tiens tata Jésus ku ba kene kuluzu nzambe. Oh, nzambe fallait pas condamner ba yega ba kega to amona na soute. Siko $2000 occupé le sonang. Oui. Yega $2000. Oyambia ngondengini. Ah, mbakanda. Fallait pas payer ça $2000. Muyibi no ma jeune muyibi. Omona. Na bi $2000 ba sengi ba député ba baxila bango salaire. Likolo salaire na bango. Yo mo likantia ndengini. Mabe ko muyibi. Bo makamunya malo ba sala batwana. Nga pona nga utata ba 5 ba 4 ba sa makamu ma lunga de. Omona. Même muyibi makamuni ba kena ba place ba climatiser na ba bureau na bango. Ba ye ba fani ba leso ba nini. Ba ye ba pesa ba transport ba mbo ba tena ba jipe ba kakba ba kei. O ba ça sens de. Voilà, ils ont la sensité. Merci Ndeko. Ils ont la sensité, ingénieur Kelly. Au monde de Sukawa. Merci à Chantal Monga, Motema Yavinanga Donkis. Yazalaka Mwasi ya Mobali Naye. Donc, Libanga politique et l'enguisson, bah, une émission politique et l'équipe Libanga JB et l'équipe Libanga Kofi. Donc, mon vieux Donkis. Azalaka Naeka na Mwasi Moro Chantal Monga, merci. Merci à Grand-Père de César Ngadi, merci à Maman Emiline Zemba à Londres, merci à Tantine Orly Bajikila, merci à mon oncle paternel Alain Katanga, Bolandi émission Oyo, Bolandi interview au peuple congolais, bazana méchant Yako Sakanate parce que ba député peut ba comme lekisa quoi. Ba député ba comme lekisa. To vota ki bino pour boke de kolobela biso to vota ki bino te pour boke ndaka ko bundela ka bambongo na bino kuna na parlement. Donc peuple congolais boyi $2000 on a affaire à $2000 peuple congolais boyi yango. Merci na mon vieux DK innovatique Danika Songo, merci à toi, merci à Tantine Nono Kapinga, merci à Lucrèce Kabashi, merci à Tantine Michou, Lianza Gilen Lianza, Bovik Lianza, merci Nabino, merci à mon vieux Andrada depuis Suisse Hollandais émission Oyo, merci à honorable Léonard Kachama, merci à prophète Eli Grâce Mouchidi, mon pasteur que j'aime beaucoup, mon papa. Germain Tantamouteba, merci à toi, merci à Grâce Lord du ciel, merci Nabino Nyonso. Nabosani Pété, ingénieur Kelly qui était derrière la caméra. Merci Penayo, merci à Grâce mon assistant. Kalate Bozo mon épazo Bimawana na Lolo Swam TV, c'est mon assistant, c'est mon élève. Azobima Kalate parce que Boebi qui est Gradimou ya formaka. Alors on a bien notre Koutani, la prochaine numéro. Au revoir, bye. C'est Pela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. O parti BB. O CFAIO ezana kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Rome C20, Rome C20, Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. lelo soko moni biso totelemi ezali mpona korevendike bato wana lokola yesu biso mabe biso mpe bacollaborateur ya rtnc totelemi Bonaparte,